na route Elengesa na commune ya Makala epai tomoni population batumbi poste ya la police ya Jemi oyo ezwami na avenue Lusadisu. C'est la population bango balobi trop c'est trop poste ya la police ya Jemi oyo bakangaka kaka bana ya ndaku ba oyo basalaka mobulu okomona bango bazali kotambola na bango bavandi à l'aise kasi bana ya ndaku bakangaka bango po soki bakangi moboti akoya kotika amande peli bon nimela biso ke amande babandaka kokata kaka na 200,000 ya pasi ezake kobeta masasi lobi mercredi 7 février 2024 babetaki jeune moko masasi kutu aza na ekuluna te abandaki na ye kokende musala nde population na kanda wana balobi bapolisier ya Jemi balekisi yango bayaki awa tina poste ya la police o batiela bango ya Jemi avenue Lusadisu na route Elengesa nde batumbi. Alors tracasserie en tout cas il est trop na kata quartier ba policier ngambu faut ba kotaka na Jemi o ya ngambu ezo kotaka chaque fois vous savez ba commission de commerce na bango. Alors en tout cas population elembi après ba komi ko beta bana masasi ka pamba na tongo ne ba beti mwana mo masasi abana ke musala ya omulike population etomoki ya wende eye ebuki etumbi. Alors toza suna présence na bango te mboka na biso foto za na kimia siko toza na mboka na biso ndenge nini ka basodo oya biso moko otinda mwana bakangi oye awo na nzamba kaka ba 100,000 soki 100,000 mwana ko bimate soki 200,000 mwana ko bimate mwana asala mabe te donc tokomi na pasi papa bozula biso solution tolembi bakuluna bakanga bango te bakanga ka bala ndaku tolembi papa ba kufana ba AFC ba tension leki tolembi bango papa bakonzi en tout cas tokosenga na bino policier azalaka ennemi ya civil te policier azapo akengela civil na babien na ye mais lokola injustice ekomi ndenge population balobi kokangaka ba innocent bamandu ya motuya bango balobi bapréféré bavanda ndenge bazalaki olebotielaka bango poste ya la police kasi baza kosala eloko te kaka kosengaka bamande kokanga ba innocent bakuluna boza kotika bango eza kitoko te biso lingala facile tolobi On dit la vérité, les pays vont mal. Ceux qui disent sur la chaîne, donc ils ont vraiment passé. Parce que les autres, comment on a sorti de parce que nous, on est les influenceurs. Quand quelque chose ne marche pas, ne va pas, on va au moins s'élever pour parler de ça, pour dénoncer surtout. La police congolaise, question, on a mis tout dans la réponse. La police nous protège. Mais qui nous protège contre la police? La police nous protège, mais qui nous protège contre la police? Si quoi, bonjour maman Batou, bonjour bétail, azote kana balaba. Mais vous prenez na malembe so yo kite bokanya ta biloko na ini sika yo kokota yo kobete bambata lo muyibi bona kata nini ya nini mutu kata bino moko. Boza ata mutini. Ata bino moko. Droit de l'homme ezawa. Droit de l'homme ezawa. Papa Fati beto moko antombolo. Pardon maman Denise. Côté la biso. Pardon. Maman aime toujours la famille na ye, le recueillir. Peut-être à Sani Mabé, à des autres comme Balabal. Mais le but est que vous êtes maman Mokolo, sur l'hôtel, Mokolo, à même pas gêné. On ne peut pas généraliser la police congolaise, nous sommes en général. Moi j'ai même des policiers, mais je suis là, au moins on voit ça tranquillement. Nous on est les influenceurs. Mais à chaque fois quand quelque chose ne marche pas, on va vous dénoncer. Et la jeunesse, nous avons intégré la distraction, maths, manière organique. C'est ça les choses qu'on va parler. Parlons d'abord de ces genres d'histoires. On ne peut pas être maltraité dans la police, on ne peut pas être maltraité. Tu peux avoir des polices, on peut pas juste parce que maman a été dans la balabala. On peut être que la famille est maman sur l'hôtel, âge, maman tu vivre dans ah non. Oui, c'est sous normalité, franchement, c'est sous normalité. Après, être au loba, beaucoup mieux, on a beaucoup de poursuivre, beaucoup de pas de problème. C'est que au loba, c'est que tu as dit, total, nous avons mis. Hein? On va dire que nous avons mis l'état. C'est que ce que l'état, beaucoup de maltraité. Comment on va vivre? On va aller où? Dans le monde, on est maltraité. C'est que, Toké, ouais. Toké, ouais.
masele bambu ba moto nyoso bozomona oyo ndimela ngai bakolo nango bakufi na nini mwana mobali oyo selon information tozwi mama na kuluna bapesa ye kombo ya 555 asalaki bongo embuscade moko mpona kobotola bana ya wewa oyo bamoto mutu kezala ye koya eramasa bango bakufa bamoto etikali. La police elalela ye kusin tala lelo bakangi ye yeyo boza komona ye awa ndimela ngai mabota esali perte pona kaka ndeko mobali oyo bandeko ya moto bakufi bamoto na bango yango etikali ye aza na ye na bomoi oyo penza. En tout cas soki omonye longi oyo eke oyebi ke asala yo pe mabe il faut kopusa na pembeni ya la police pona kotondisela ye bacharge na ye pe leta kata likamu na ye. Bandeko mibali kuluna eza musala te luka musala ya kosala olie ya konyokola batu boye tolobi kamina ngo balobaki kamina tozala toya place bien na gouverneur abandonné biso tala bisika tolala donc tokomi lokwa bato moko abandonné obie toyebani te tala biloko badia tokomi osomba biloko na mbongo na biso moko donc nyonso ezaka mabe toyeba te biango tokata lokwa toye place bien loka nde toyesi na misère oyo pena eza misère baba pena misère ya mabe pena tala biloko tala basala pena nde tosi eloko ya te pa Félix hey beton omoni yango osepeli na $100 wana bana ya bato banyokwama mawa bongo yango ya Kongo elingaka bapolisier na biso te. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu, depuis le village d'Ambili, El Commandante, le maréchal. Mawa. Merci. En tout cas, omoni okotala obino moko otala ti ndenge ezali awa tosali malamu lokola bosali video oyo bopanza yango bopartage eloko eza te na gouvernement oyo vraiment bandeko boni mpe boyeko bapesaki ebongo te bino ndenge nini mawa ndeko nanga mawa
bana bato oke koboma bango mpo na nini o eza nde plan ya koboma mpe na bapolisier bozofuta bamosusu ba 9000 ba 1500 baugandais baburundais mpo baprotege bino bana mboka bango moko boni peko eza bien te nzambe opambola bino te na kati image oka mpo bopartage yango bomona basoda oyo bapesaki bango ba $100 le bazokota na avion bango oyo nzambe apambola mama abakiselo ebele bokomisi enyawo oyo azalaki nengulu na Kinshasa bato nyonso tubie bokomisi enyawo otala place toolala bato balali tala nde bato balali na lix donc Kinshasa ezate balali na lix badiscours ya Félix yango badiscours opesa ye chance ovotaki ye C'est le mouvement qu'il y a déjà sur Willery. Donc, vive la population congolaise qui se libère. Vive la population congolaise. Là, c'est un signal fort de la population congolaise contre la communauté internationale, contre tout ce qui se passe dans le monde. Donc, là, vous constatez ce qui se passe déjà. Là, vous constatez ce qui se passe. awa tola muka tongata pongi tosoka ko luka to sipikisi te atola la reta tola muka ba to sipikisi Yaka, obiba. Au revoir. La meilleure gestionnaire. On reste ensemble, hein. Toujours. C'est ma petite partie, la première. Vraiment. Elle est Como la toi tu n'as pas d'écrire sa vie et la vie des soirs et